dévoiler ma kambebele que papa na monde na biso. Touti kokoma lettre, touti kokoma lettre na monde na biso. To sali lettre moko que chaque maison na monde entier. Moi na wana ya âge 8 ans. A dévoiler misala lo que chaque maison to signer que chaque maison to zala na antenne. Dans la décision du monde à ténèbres. Dans la décision de Bandoki. Dans le monde entier, Bandoki Basangani peut balobi que chaque ndako il faut pas avoir antenne moko ya sorcier. Oh c'est pour pas avoir une occasion ya coopérer malade. Et moi na wana na 8 ans papa même papa na ye abana ko kumba masuwa na matadi. Papa na minute comme épave. Ba 50 francs na monde wana babina ye. Kabela biso ka 50 francs kaka papa na yo. Donc comme ce colonel Nabuto. Papa, moi na zo mona papa na mbonge belé. A mona 50 francs loko ele opamba. A 50 francs a pesi na monde na bangwana. Papa wana balongole na ena musala. Deuxièmement, banda kwa tonga a teki yango papa zonge pave. Na minute papa ofre na ngara. Gloire à Dieu. Balanda ki biso kana top max awa. C'est bon na ibsa ndeko zo na biso a s'abonner pe. Et puis à contacter tam sousou, ba même na mabondi, ba même makabano na ba prière. Tout yamba kangwa, il y a un mois passé. To sali délivrance wana mwana na ke papa, ti tozo bondela awa ngai na ye na ba garde corps na ngao. So dala ki nzambe tembele ba soulever yo. To wa mona ka ya des fois ba prophète musuto, biso to yeba ka prophète nzambe, no waza nzambe te. Mesdames na ye awa na ye na ba garde corps na ngao ba yaki 6. Le soko zaki ensemble tembe si ba ramasaki yo. Tovani to obondi la bonayo akabo e papa tala hélicoptère na biso. Yangwane ye bazona nanga kaka. Do papa o santé o sa délivrance à sorcellerie mais ba o vivre ba makambo ba réalité. Monde oyo bandeko ezali monde ya kokamata ngo na légèreté. Très bien. Ezali monde ya komemango ndenge yo zo memelango te. Il faut te les mato prier. To prier avec connaissance. Parce que les lois batebele ba oganga na bangomba, ba oganga na bisiale nyos. Mais ba yebite il faut pas prier avec connaissance. Il faut pas bondir avec connaissance. Voilà, toujours prochainement tout sur la marambe belé. To comme inasuka. Nga lo barabo et à chaque fois na si c'est émission, soit dans sa émission na mosali lanzami na lo bara. To milengele. Soki liwa et jubisoté peut-être enlèvement mteroya. Soit enlèvement, soit liwa mowa roya liboso. Vous allez prudent, soit vous appelez enlèvement, soit vous appelez liwa. Mais vous dans la position nini. C'est ça le problème. Au lieu où il y a des accidents, c'est préparé, et matisse au kiti moutou et l'église, c'est fini. Enlèvement peut écouter aux agis hôtel, écouter aux agis nganda bangi, écouter aux agis na bar ou fan, c'est ça le problème en fait. Tomi lengele, to bongisa parce que le besoin est en Zambie. On se voit prochainement. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.